ABC One Television. ABC One Television. ABC One Television. Le leader en actualité. Constitutionnel na batu na bino ba mboko ku constitutionnel yo mtosala ka mboka oya Congo donc ba mabela oya Congo ye ku constitutionnel yo mtosa mais soko sala ka ngote o komona frappe nzambe o komona bolamu te na bana na bino na basi na bino na bakoko na bino o kozala justice ndenge nzambe kolona ka mwasi mtafuta kwa minerval boko malelo za lelo president ya constitutionnel nzambe na lola akopini yo soko sala justice ya solote tokotala yo na nsambe soki nzamba leki ou bien yo ndo leki soki mokili na bino esa makasi pe mokili ya nsambe esa makasi justice to senga ya nsambe boloka bomoni so ba faible na bino ba inutile ba ileka bino tokotala bemba zoya tokosila na malembe mabutu aza wapi na batu na ye député ya pamba lamuka nyonso na kati ya plateforme lamuka 80 députés donc bango baza na majorité koleka biso nyonso boni bazoya kopouse toujours na kati ya nzungu ya lamuka po ekota na actif na bango. Est-ce que marche open de apporter biso solution? Na kanisa soki mama telemi mboka etelemaka bandeko. Lokola biso ba mama to telemi lelo. Ba konja ku consonant bazali ababota ba ona ba mama. Ba wuta la ba mama, ba wuta la ba mama. Lokola biso to telemi lelo. Pour que revendiquer droit na biso d'aller juste. To lingi ba député na biso badaki invalidé. Injustement bazala rétablir ba droit na bango. Au cas contraire, ceux qui est présent ya ku consonant sali motu makasi. On ezali avertissement liboso en marche. Deuxième marche tokotambola mitakala. Pour tout le monde ba mikili mosusu. Mama tanga telema ki motakala, mama tanga tambola ki mboke changer. So bazali bato ba yokaka esenge ba yoka biso. Et puis interpellation na ngai en particulier dans la adressée à président Félix Tshisekedi. Président Félix Ozana a un mot à dire par rapport au cours constitutionnel. Tu as un mot à dire en tant que le garant de la nation. Par rapport au goubara bongote. Nous sommes les gens qui ont un pépé. En tant que garant de la nation, donne un mot d'ordre à Cour constitutionnelle pour que nous réviser la décision de Bango. Sinon, nous devons consister dans la deuxième marche, nous devons rédiger la Cour constitutionnelle pour revoir le récomptage de la voix. Hollanda qui peut communiquer que les alliés de consistance. Qui va député ensemble, et de la MLC, et de la dynamique de l'opposition, et de la nouvelle est là. Nassima Tata me conseille le Martin Fayulu. Monaki. Donc tous alliés unis, il n'y a aucun problème. Décision les hommes qui ont décidé de décider par Japé Bimba Gombo, par Moïse Katumbi, par Matungulu, par Muzito, peut na Tata me conseille ba Yokani, peut ba lobby, Loban, à Loba qui n'a combo ya bato ban sur lobby. Ce que le roi va arrêter est inattaquable et qui est bien peu la mouka. Impressionné, maman. Bonjour maman. Bonjour papa. Oui, Rosaline. Toye ko réclamer ba député ya Lamuka o balongoli bazongisa bango parce que biso le 30 décembre to vota mbula batu na biso to vota ki peuple ba député na biso balongoli bango bazuya bango bimana ba defo ba bimaki te batie bango likolo bango ne ba kolomboka ndeni yebi ki ba bimaki te ba bimaki kunda kati makambo te kura kati makambo mabe. Tomona ki biso moko na misu toboyi bapaya na mboka oyo toza bana mboka bazongisa Félix amupaya te aza mupaya te mais ata nana aza na sima na ye tozomona susu clair te na mboka oyo tozomona ta boma libala wana boma libala akomi ennemi ya population
A combien ennemi à population? Combien ennemi à population? A combien ennemi à population par rapport à Oya Sali à trahir population? Oyo to cela qui yangote. Tala lelo bango ba kumisaki libala. Tant que tu as vérité des signes, si tu as pouvoir, c'est ça, vérité des signes. Tu as voté dans un saf. Tu as voté Raphaël Kibou, que ça peut pas l'obéir. Parce que tu as 18 ans. Tu as pendant 18 ans. Tu as souffert, tu as l'inja la Congo, là, tu as mis. Les autres, tu as l'obéir, tu as na lolenge nini. C'est ce que bango basali, bazongi sa bango. Basali nini. Daniel Safo Azamo l'obéli. Bamiyibi oyo basali 18 ans. Pona nini babimisaki bango liboso. D'accord, awa acharnement, merci beaucoup. Ndeko, ezami ya maman mais na moni pe ndeko boye bino ba comprendre ba maman. Eza pasi mi makamto. Eza pasi mi makamto mona awa na mboka na biso Congo, ngala mfanda ka te na rami na Angola, mais na regretter trop batoto tindaki na parlement po balobela biso peuple mais balongoli bango to ebite mboka ngo cour lobby elongoli bango parce que ba trouver ba contentieux électoraux o ba kotisaki donc eza batwane ba gagner mais ku ngo papa ozoloba wana ku wana eza Kabila eza ku ngo ba basa ba biloko ba miyibi bato basa ba biloko moko ya soni mingi yango peuple niaso afongola misu biso toza ba d'origine bana mboka oyo congolais niasu kolala te la muka batoto tindaki na kati assemblée pour molobeli ya biso ba peuple kaka bango bazolongola eza kitoko te papa bino ba journaliste kaka bino ba journaliste Kabila na biso to ba ndeko na ye akoluka ba ndeko na ye te agena mboka na bango c'est pas Kabila c'est Félix bango na bango Kabila biso to ba ndeko na ye te aluka ba ndeko na ye sona tango biso tozo regretter makasi na comportement ba juge ya cour constitutionnelle. Comment vous allez invader les députés à la Mouka? C'est pour quelle raison? Député 10e la circonscription électorale, vous invader pourquoi? Bozong, c'est ma député, on a sauté, on marche chaque jour. Congo, c'est la mission surtout. Politique, c'est pas la mission surtout dans ma politique. Pourquoi Bino Bolgan et Bino vont en place? FCC, c'est la Bino Nata Congo. Vous avez géré pendant 18 ans passé, vous savez le côté. Est-ce que tu as une partie et tu c'est-à-dire quoi? Pour na bango balingi kaka na kati ya parlement na basala bango na bango. Lokola ba voter ba loi na bango, ba député ne ba ndoko voter ba président. Yango bazonga ba comme 500 bango nyonso. Tala, omoni biso na mboko. To tika kitura liboso. Tu wa bibale hein. To kotika bango te. To kufa mo 2011 ngai nazaki combattant na bamba mabanga na bunda pour la mboko lokola na kufa kite mo na kati année 2019 bakobomanga nganga tangi ba classe pasi bana bango ba olia ba mbongo bana bango ba kamikila poto biso tale to suka ale so suki na ngapoe na komike on naza poayu eza souffrance ndato tia ba suki ngala voter mutu nanga na voter Daniel Saf na kata moamba lelo na mona dudu otete na be wapi na peve na mona wapi kotani mona dudu otete kotani merci beaucoup merci mais répondre n'a posé question. Je crois, merci. Merci beaucoup. On va continuer. Il y a qu'à s'il vous plaît. Hein, voilà, au lobby. Ça y est, soi-disant professeur à l'université, il est président Kounya Bunga. Bon, il y a to ebinda kulokola ya koki ko sala mibeko o ya tangi sakabana na classité. Tozo sala ngosi ko pona ya to ebinda kula ye président inconscient, incapable azopé sa loi o yeboka ko appliquer ngote bokende ko ebisa ye. D'accord, merci beaucoup. Rokata. Massa, oh!
Bonjour papa. Bonjour Sania. Tu es pour réclamer les députés qui sont invalidés dans la Cour constitutionnelle. Ils sont mal à Mouka. Est-ce que vous avez besoin gain de cause d'abino vraiment? Oui, tu as besoin de quelque chose d'abino. Tu as besoin. Pourquoi pas? Et ça va tourner l'abino. Parmi les députés invalidés, mais cour est jugé bon que Bazali n'unité. Papa, mon professeur, après si dans la cour, na fin de l'année, que moi na zui. Après que gagné ba ni que moi na zuité. Et ça là wapi? Na mboka ni salama. Ata bino après 100 jours. Hein? Makambo ça mara na Congo hein. Na mboka mso za la raté. Hein? Mutu ba bien zui. Après ba invalidé wa zuité. Après 100 jours. Ata bino de ça la vérité des urnes. Ya ngala moi biso maman la muko de telemi, de cette vidéo. Député wana bokanisa bapesa biso mbongo bapesa biso eloko te. Lokota bango poto ya Congo. Safu.
toyokana bien bandeko oyoki ngai tolobi boye bolonga kote ya bapolisier tosala sitini na biso kotoyo koyemba na biso na mopanzi oyo tozela président Martin Fayulu bazoya bolingi Fayulu oya te bolingi Fayulu oya te Fayulu oya te bozala calme s'il vous plaît. Il faut un boy. Alors, dans un coup de belete, c'est que tu as belé par la cabine. Et c'est une année pour toi, ça me fait. Mon landa qui est le cas qui m'a dit, à toi ça qui m'a dit, alors, sur les billes, on tient pas mon vouloir. Donc, on fait la même chose. Donc, on met à la criminalité, donc, à une dame.
le tout. Je suis prêt de mourir. Aujourd'hui, les étudiants, à la face du monde, je suis l'étudiant de l'Inikin. On a pris tous mes biens, je suis le coordonnateur des jeunesses. Le collège des étudiants. Réseau à qui vous m'écoutez. ABC One Television. ABC One Television. Le leader en actualité. Actualité politique de la RDC, d'Afrique et le reste du monde. ABC One Television. Le leader en actualité. Actualité locale et internationale. ABC One Television. ABC One Television. Actualité sportive, le football, boxe et autres. Actualité religieuse en RDC, en Afrique et le monde. Actualité culturelle de tous les pays africains. ABC One Television. Les leaders en actualité, c'est ABC One Television.